koyoka ki tata mokolo bolo kwa paraloui yo bando kengela mwasi ya leki na yo osino chita yo poza na mwasi na ona ndako nga moko naza victime ya lesbienne moko pe ya muto ya théâtre pour ne pas citer les noms alinga ngai na boy na lobi yesusunga ngai makambu ya papa Maswaku na papa Pakaloui na elite soko yoki yango na yokaki otango yoki yango tant que maman on peut se rappeler bato ba conseil olandi émission ya Pakaloui nalanda Pakaloui nalanda pe Maswaku voilà on regrette na regretta ki biloko ani fallait pe na internet ndenge nga na yebeli Maswaku na Pakaloui je m'attendais pas un jour ba osuka boy Maswaku aleli na komba Maswaku po Maswaku alobaki ya donke moi sina ye na douche Maswaku wana vie na yo boyibi place bo uta neti ngana kuta bino bozala ka boy elo monte ya elo bisabino balobi bobi mabazoba maîtrise les kinyos Jérémy na Bellevue zamba liboso te ba belba ba participer Bellevue télévision ce qui nous a bazongi te tokutani mokolo mususu nani azonga mikolo te poani babi Jésus revient bien te mikolo te bon elo bama lelo banda 2015 baba Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt c'est quoi zonga lelo te poani te o ya lobana ontomona yo na yeso ya lelo te ayate yeso vanda nan toi na besoin to mona Jérémy Chabal l'homme du moment yem takangi mikolo internet abi batenga na ba page ba poster na YouTube Jérémy mtakangi mikolo ba jeune garçon Jérémy akangi mais il y a certains comédiens au bazoye ba c'est le zolo asala une comédie ayebi na ye ayebi très bien Jérémy mtaboya te asala une comédie et matisi bango petit o moteke yene exaucer sali pe bango bien lesbienne yo kase zalaini échanger ka ande combo échanger ka combo ka ye Karine nangai fi ona za Karine nanga o mona bozo saka na pe na tine baje ya papa na mama bola la pe na mbetoni Karine ona za ki lesbienne échanger ka ande combo eloko sikeza te mama ki pede pe ya kala so to bito tanga ba combo e sala mabe ba na théâtre ya kala ba kuba ba kola na ki pede oui c'est que le batika eloko sikeza te Lenga na 24 lenga na 24 balenga na 24 tikanga isoki na lelela papa na zabe mobali bakata nga ingenga bablo mwandengwa na mais nakanga pe anze mobimba bwela na difficulté bon mwanze zela nanu kozela service bon comment service c'était love okobomanga pamba chuchu bon te nzande kala mama et bon il y a innocent bika boss Eric Mandala wala ntemo mobimba ko fait le midi et chaka wana mzo e mazo ke chaka boy chaka kachaka zoli awado na zadi na yebi na hawa ndi mwana te botika nga pardon ete Watanabe ya boye tozi wapie mama ya boye masengu so na ebila te pardon le sang qui baba na ebila te Bernadette Massero Bernadette pardon badi aibe omba na sali nyonso mbaka omba pomona na oyo mobali asalaka yango wana tosuki wana asalaka na mwasi na ye alingi ya Weranson ya ndeti ndengu mama lelo ngana kanisi yo mabeni osola salaki yo limbisanga batelanga mama lelo nakanisi yo mokile tikelanga se yo nyongo na yo na futi nanu te
Léa okomi mwana mabe Pwani vraiment osalinga boye Léa na kokoma eloko pamba Soki o vraiment otikinga boye Mokili nzokande boye Apa wana naza nze mulemso embaka Ngana komi lokola zoba Ngana komi lokola mwana Ngana lingi kolie bilei Ngana lingi seba bombo na biskuit Ngana kotonda ndenge nini Ngana zali na nzala na yo. Bravo! Bienvenue chez Dada International, très chers abonnés, très chers internautes. Le plaisir est pour moi de vous avoir très nombreux temps de suivre cette émission. Avec Dada International, la femme a plusieurs options. Nalingabino Mingi, les compagnons de Dada International partout dans le monde entier. Abonnez-vous sur Dada International. Na Lovabino, jamais sans vous cander na Lobaka. Je suis avec Mama Top, Mama ni Mama. Moi, ça Zanga Génération, c'est avec elle qu'on aura le temps de décortiquer cette émission. Elle a toujours été la nôtre. À chaque fois, tous allons a besoin, malgré l'absence de tout, qui moi est belé. Mais on a voulu aujourd'hui qu'on partage le plateau Nabiso Naye. Merci beaucoup à Wani Evelyn. Je te salue. My sister Wani Evelyn. Full option en direct de Belgique. Et joyeux anniversaire à notre beau-frère Papa Jacques Eliko. Joyeux anniversaire, qui est du bonheur à toi, mon beau-frère Papa Jacques Eliko et Wani Evelyn. Merci aussi. Joyeux anniversaire aussi plutôt à Rachel Bola, la grande dame, la femme légitime, Rachel Bola. Joyeux anniversaire à toi ma chérie, que du bonheur à toi babi, à Tengamisa, avion, en tout cas avion à défaut. Donc je te salue, plein de bonnes choses ma chérie là où tu me suis. Je suis avec Mama Top, Mama ni Mama, bonjour. Bonjour Dada International. Boni Mama Top, moi ça Zanga Génération. Par la grâce de Dieu ça va, d'abord rappeler les amis de Mama Top, pour voir que les compagnons les amis de Mama Top, wana moni mama bébé Mafoulou, mama bébé Mafoulou, bébé Mosaka, bébé Moseka pardon, mama bébé Mafoulou, bébé Moseka, mama sociale, mama sociale nakati ya nini ya Joinville. Nakati ya France, maman bébé Mafoulou, maman sociale. Donc vraiment, maman Moseka, ba salutation na yo. En tout cas, bisika ozali ekomela yo. Na pesi mbote na ngana mon général, maman Émilie, les amis de Mama Top, pourquoi pas balobi moko Solange étoile KLB. Solange étoile KLB, na pesi mbote na FBT Misala, ya papa Paul Fikipo, ya maman Nathalie Fikipo. Voilà, Nancy CC, ma fille à moi, pour la reprise santé. Voilà. Maman ni maman boni santé, Moussala na ondenge nini. Nicolas Zobatela na mawana tout ça bien. Zambaza malam. Ce qui va te dire, Mama Top en émo, Mama Top azana ni auta wapi, abimela wapi, potoko malelo place tozali no. Mon to so linga alobela Mama Top. Mama Top auta na libuma mama moko boya botami comme na ye Marisa Bibo. Apesi mbote bisika azana papa moko boya wato. Paix à son âme, à Botama na katia une grande famille, donc leki abayaya yaya pe abaleki. Voilà. Tata mosi ya bana, maman kuluto ya bana, maman leki pe ya bana. Voilà. Voilà, c'est ça. De Mama Top à Botami kuna. Après, à côté Moussala ya théâtre. Après, à côté Moussala théâtre. Le groupe Sans Souci d'Afrique a évolué par Paul Mukendi, accueilli par Rock Bokabé à Bordeaux et aujourd'hui elle est indépendante. Indépendante. Maman ni maman, différence moi aux autres trouver na Moussala na bino par rapport à ndengo bandé ko travailler na ba groupe au tangi ya paix à son âme, président Sans Souci, il y a président Bordeaux, il y a Satur et puis na le ndengo komi indépendante. Moi différence moi izawana. Moi différence c'est ça rapport travail et ça m'a sauté. Voilà. Donc on va travailler dans le sens qui va répétition. Voilà. Et ça la rappelle bien et qu'on dit ça les sous-soumet tout ça la on sauté comme à kilo et ça au bengio baki au travailler au keba bengio au travailler dans temps il y a physique penza les a les sauté différence cas y en wana. Donc mais ça voilà. Et là on se zate. Différence il y a un travail physique on amène à scène quand même. Na scène quand on m'a matal sous par rapport auparavant. Mata expérience et mata jour au jour au va nanda ko inspiration zoya zo salam sala na malam. Et puis tout le monde bisiko zo leka
moto so azobetelo maboko. OK. Mais à l'époque wana bozaki na ba CD internet ezaki te internet ekoya. Est-ce que depuis internet et quotidien différence na kata musala ya théâtre? Bon, internet il y a une différence mais il y a une différence à ma casse pour internet ça fout à ma par épisode. OK, même sur ça na ba CD. Na ba CD, au sali premier épisode no ba pesi au caché na haut. Bo sali calcul bana na premier épisode na 8e épisode et ça le combien soit 6 épisodes ba pesi on bon non mais les long internet les ara OK au sala 8 épisodes au sala 10 épisodes aux ara na caché on ara ba repérer au transport on a ba repérer différence oui y na entre CD na internet yango wana ba mikolo ya kala ata ba oyo baza ba doyen na bino na musala oyo balobi internet ya lilo et memi bana ya kililo ba ina moi ba vitesse moko boye ba moi impolitesse moko boye moi ba makambo moko oyo ezalaka te na tango na bino. Est-ce que maman to papa koki moi ko loba ko confirmer to ko boya yango ngana oboya yango po eloko sikeza te. OK. Bana mokile bana makambo wana ka yango ti lelo. Donc politesse ezalaka nango depuis kala. Et bana nango depuis kala eza lelo te bati kokosela bana bato makambo. Impolitesse eza eloko bana nango kala. Bango pe bayeka kokota na rythme ko sala pe kaka o déjà o esala maka. Eloko asikeza te. Eloko asikeza te eloko ebota masu ya sikeza te makambo so se sala maka esi ebandaka donc ezo évoluer ka yango na yango. Mais babi na tango akala ba pede bazala etende lelo to mona pe na te. Te bazala na Bible kutu pede azala. Te na ba théâtre bela pede bazala. Oh. Bazalaka. Ba lesbienne bazalaki. Bazalaki. Bongo le to okola o Karine nangai Karine ngezaki lesbienne. Yo kase zalaini. Échanger ka ande combo. OK. Échanger ka combo ka ye Karine nangai. Fi ona za Karine nanga o mona bozo saka na pe na tine. Baje ya papa na mama bola la pe na mbetoni. Karine ona ezaki lesbienne. Échanger ka ande combo. Eloko sikeza te mama. Ki pede pe ya kala so to bito tanga ba combo e sala mabe. Ba pede na théâtre ya kala ba kuba. Ba kola. Na ki pede. Oui. C'est que le batika. Eloko sikeza te. Eloko sikeza te muto kosa ote ko e ki pede ye ki lesbienne ki lesbienne ya kala penza ese vandi pe boti pe maseke nga moko naza victime ya lesbienne moko pe ya muto a théâtre. Pour ne pas citer les noms. Alinga ngai na boy na lobi Yesu sunga ngai. Yesu sunga ngai. Yesu sunga ngai. Eloko na bêtise wana na sala yango te. Ya lelo te. Eloko sikeza te nyonso ibanda. OK. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes avec Mama Nimama. Je sais que cette émission fait énormément plaisir à aimer Coucou, à Sam Coucou. À même Coucou, à Sam Coucou, et même Coucou, il y a Kishasa. Ozongi. Oluki Mama Top Te, même Coucou. Yo bongo. Yo bongo nderangai. Vous avez vu ça, vous allez na Yesu sungangai. Maman Top Te, on va Yesu sungangai. Je me suis rappelé na Jérémy Chaban. Jérémy Chaban. L'homme du moment. L'homme du moment, il y a un mikolo internet. Il y a un page. Ba poster na YouTube. Jérémy mutakangi mikolo ba jeune garçon. Jérémy akangi mais il y a certains comédiens au bazo et ba. Ah c'est le zolo. Asala une comédie. Ayebi na ye. Ayebi très bien. Jérémy mutakoya. Té asala une comédie. Et matisi bango petit. O meteke yene exaucer sali pe bango bien. Et fuli bango grand. Bat mamoni yango mabe même Mama Top même dans ma commentaire balo. Grand moro boy, grand moro be atangi ba kombo na bino atia ngo na négativité moro be efuli bango pe. OK. Asala une comédie ngana bi ans bien. Mais ba toison ngo mabe c'est que ba sona ba on ka ke za artiste za comédien. Ya mutu na mutu. C'est ça. Ngana bi ka asa comédien nga ba comédie c'est tout. Oh, il est kaimbe mon vieux je te salue mon vieux avant de comprendre te. Ngeni fondé en sa rogo ye baba na te ayebi société ayeba anani te atiki pe bango kaka na suspense wana ke ayebi bango te pe ko maki troublé bakanisa ki ndeti Jérémy ko répliquer o soka répliquer jamais banana on de ni to baluki la bango te. OK banana mon ba répondre en sube baloba mabe banana on de nini faut qu'on rame minorité. OK. Les bablo motoga président Abson Gadia de na PC mbote ya Giclo. Aloba lo bablo mona bana na ya groupe. Ale yo mona le ko répondre ngale
Vous avez un problème non tout. Ok, donc président va répondre à Kaïté. Oh, banana on est et puis mon conduit ça la réalité. Ok. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Aimé Koukassa Moukou, Dodo Kaja Poupé Barbie bientôt là à Kinshasa. Clarisse Ngoy, bon séjour à Kinshasa à toi. Ladi Mabila Mado américain. Maman Topungana encore ligoté. Ils ont les amis, les compagnons des Dada internationaux. Les compagnons, les amis peuvent Jali. Les amis peuvent Zali, Bazali. Mon ami c'est Nancy c'est Bazawana. Babis Mondele à force est tranquille. Quand vous Azawana, Yuyu Belmira. Maman Prudence. Maman Prudence, mère doublement 60 gouleurs, Botama passe en Angleterre. Karine Manessa, Bazawana. Émilie mon général. Bazawana, Maria Fina, Batunio, surtout Bazawana. Ok, Bazali Wana, toujours continuer. Maman Top fait rigoler à lobby. À sa quitte qui n'a dossier naïe. Tout le monde a qui vidéo naïo. Il y a soutien par rapport à l'arrestation. Il y a ma casse. Fait rigoler à tout coup dans un tournage. Maman Top, ça. Markanga juste nyo so malamu etika laka elembo c'est ça juste nyo so malamu etika laka elembo la motema juste nyo so malamu yeso salela biso etika biso bilembo la mitema yango lelo to adora ka eto kumisa ka e ko bolamu wana egangaka na bakati na biso ngasi ko ya faire gola eganga je m'entendais pas de ça na kenda kana bia na kepesa artiste mboto to tourner ndako ne yango biso ayes quoi qui n'a pas voisine moko babia qui n'a ko le salaire wana na ba musicien na epé bazo kinle na okota kana mère top star boni bien star boni ma bo pesa mère top 600 non et marquant en tout cas fait rigoler merci beaucoup tozala ke longo na yo to eba ke lo nyonso bana rapé et soukaka merci pour comme libérer la vie continue aux stars oyebi ko yemba wala mgongo malamu continue vina on papa toi sima tozawana tojali penza tojali na sima ya fait rigoler la chetani déjà za quitté n'a pas problème na ye malgré sa liberté conditionnelle mais je sais que ma ramener sur ekezonga bien maman te poser moi nzembo mo ya faire oyo ebité nzambe na ngai yesu ngai oko yebela biso nzembo est-ce que ngala yebaka banzembo wana yo yebaka te ngana yebaka te ngazala nga fanika ya musika ya koyeba banzembo moka Lenga na 24 zo lenga na 24 nga balenga na 24 tikanga isoki na lelela papa na zabe mobali bakata nga ingenga badlo mwandengwa na mais nakanga pe anze mobimba bwela na difficulté bon mwanze momo ya fali pupa nzemba fali pupa Zela nanu Kozela service bon commande service c'était love okobomanga pamba chuchu e bon te nzande kala tsara mama et bon ya innocent bika boss Eric Mandala wana nzemo mobimba oh na ebiga ya wana donc c'est ça maman top maman ni maman bon ya Koffi Olomide Zambe la ngai ebele banzembo Koffi ayemba moite papa top yo papa top nga mama top nzembo Koffi Olomide e chaka wana mzo ayemba kazoke e chaka boy chaka kachaka zoni ya don na zadi na yebi na ngaba ndimo la te botika nga pardon na yeba la ba donc comprenez nous na yeba ka penza boyete mais on yebi quand même parti mais na yebi ba tu ba gez mawete na nyonso na yebi bango gez mawete nzembo na mama na yebi te pardon gez mawete désolé il y a banzembo na ye mais ça quand même ce que au fan na fête au fan place mon réseau bêta tu comprendre non comprendre o eza gezma wete o eza fali o eza faire o eza Koffi na o yebo différence o eza jibe o eza wera na o yebo différence mais bon o ya redi a misi ya redi a misi nde bonena linga mingo ya scolaire amour scolaire
Ekimi. Bon héritier Watanabe. Toto na tempe. Héritier Watanabe. Ya boye tozi wapie. Mama ya boye. Masengu. Là, il a raté pardon le sang qui baba. Il a raté. Bernadette Masengu. Bernadette. Pardon, Badi. Ça fait vraiment énormément plaisir. Je sais que partie c'est un peu à la boue, va comprendre. On va la salle, ni ensemble. Fait mbaka on va pour moi. Oui, on va aller à Salaka, yangoana. Tosuki wana asalaka moi sina ya lingi yawe ranson yawe ranson nzembo nino nzamba lola ya gato bivance ya gato kutundeze bele ndeti ndengo mama lelo ngana kanisi yo Mabeni sora salaki yo limbisanga batelanga mama lero na kanisi yo mokile tikelanga se yo nyongo na yo na futi na nute wana gato bivence na papi tex pe ya bande ko yemi papi tex surtout papi tex ndena zaolinga banzemo na yimi papi tex na ko Nyako imandema papi text moko nalinga ngo mingi ya nani ya Léa okomi mwana mabe Pwani vraiment osalinga boye Léa na kokoma elo kwa pamba Soki o vraiment otikinga boye Mokili nzokande boye Apa wana naza nze mulemso yembaka Ngana komi lokola zoba Ngana komi lokola mwana Ngana lingi kolie bilei Ngana lingi seba bombo na biscuit Ngana kotonda ndenge nini Ngana zali na nzala na yo Bravo! Comme quand même, goyeba. Quand même, mais est-ce que tu as moyen de me demander pour kanisi nini? Na kanisi musique ya kala. Ozo yembango, ozo tokate, ozo binango, ozo transpirer te, ozo forcer le roté, ozo kenino kana na rumba na okaka muke malembe mais nzebo izoleka izotika moi ba seben mona lulem. OK. Voilà, je sais que cette émission et c'est le plaisir à Makash l'artiste na souper batali va comprendre maman top quand même ayebi artiste et puis ayebi moi eloko mo te comprendre que thème héritier Watanabe abeti moi ya fait rigoler on se pelisa chuchu luambo main glissante on a yemba nzembo ya papa na bango luambo makiadi Lelo makambo lobi makambo na lembie lelo bitumba lobi ko ganga na baye na boyiko beba njoto na manzaka na lembie wana Mario na wana papa na so luambo makeya di pe asona wana na sepeli si chuchu luambo balobi mwana lion azalio yango babenga kaye lionceau main glissante umela luambo babi main glissante main glissante yaye da arabe mbongo ye glisseka akabela akaba so akabita ko so mbongo ezana sac bien so mbongo ezana sac bien na poche ya kokate mama na modèle moko na Sylvie akake mo sinzambe passeport rouge akomisa avion boy avion zo ko kozonga soboite sana tengamisa avion 5 continents na maboko mikolo yende alonga nzala voilà je sais que cette émission fait énormément plaisir. Là c'est l'ambiance de l'émission pour te comprendre que bah comédien bah kangamaka bah ngomo côté bah yebipe bah musicien c'est le même aussi avec les musiciens bah kangamaka bah ngomo côté bah yebipe bah comédien parce qu'on a entendu que maman top habite on a côté fait rigoler lobby oh maman top donc yebi star na quand même na kombo ndenge zala maman top toujours on nous sur l'actualité il y a bah comédien ce qui se passe maintenant sur l'internet et to yebi que ces derniers temps marambeza ebelé pas bah comédien zala qui
ebimaki esimbaki ekendaki makambo ya papa Maswaku na papa Pakalowi na elite soko yoki yango na yokaki autant yoki yango tant que maman ou peut se rappeler bato ba conseil olandi émission ya Pakalowi nalanda Pakalowi nalanda pe Maswaku voilà on regrette na regretta ki biloko ni fallait pe na internet OK ndenge nga na yebeli Maswaku na Pakalowi je m'attendais pas un jour ba osuka boy oyebeli ba onde mutu azaka mutu na yebeli bango bazalaka nanu bomoko bazalaka bango bale bale kisika moko kufutela bafutela ba mapangu moko oyoka ka Pakalowi na Prevaneti Pakalowi azalaki parrain ya Maswaku ambiance le ka kitoko tozala fête on a biso tout ozomona vraiment ambiance à gogo naka moi même si problème ezalaki tokoma na niveau ya ko supporter ba faiblesse ya baninga par exemple na lobi teke oyo Maswaku lobi ndeza ya vrai na lobi na ngape teke o Maswaku lobi eza ya faux na lobi kaka ke lokola conseil lokola mama na bango koloba ete il fallait pas Maswaku mutabandaki na internet il fallait pas te Maswaku président Pakalowi nenda saki émission na poto Pakalowi asalaki émission na poto Maswaku aleli na komba Maswaku po Maswaku alobaki ya donke moi sina ye na douche est-ce que Pakalowi eza réponse à ekopesa mais mutu bandaki lisolo ezaki Maswaku fallait pas ba mema on a bongo esali kitoko te sikoyo toko limbisa na raté nde to aboyi c'est ça est-ce que eza ya solo koyoka kitata mokolo bolokwa Pakalowi yo bando kengela mwasi ya leki na yo sinon ta yo poza na mwasi na ona ndako bon diable lokola linga bato basangana te so bato bakabwani diable asepeli ya monique rôle na ye simbi na osenga kana bandeko na ngami bale baleki na ngami bale wana bozala ba responsable bozala bota la rétroviseur mondela zwa ida ko sala rétroviseur po tala kasima bo mona côté bouti to ebela bino na barankino te et pourtant et puis bo abana mibala to kanzamba sala bino ngolu bo bosana ba mabeni so eli parce que déjà Pakalowi alobaki likambo ya ki parrain wana c'est déjà passé c'est qu'azali sous parenté bon eza eloko sali passe ya personnalité c'est ça eza personnalité sali passe na se ya kanda mutaloba eloko malamu azate kanda nyoso lobisa ka mutu mabe kanda etinda kamutala kila mutu mabe jamais na mona mutu na kanda bandoisa mutu pambola ma na lingio te kanda loba makama loba mabe eza nango kanda roleka po histoire ba changer ata za déjà paré ma aussi comme maman tant que maman on peut se rappeler ba conseil na basi ya mabala ebele to mona ba conseil pour pesa ba témoignage pe ezali et le roni okolo bana mwasi ya Maswaku parce que na minute oyo mutaza lokona na centre eza mwasi ya Maswaku pour ceux qui y peut-être mbal n'était toi à jurer qui ont autrement et que qui kubimate papa maman na biso eloko ni ko koloba na minute ko la maman et pas ya mwana na yo na minute moi ça Maswaku toi na conseil moi peut se souter pour déjà y bombarder et même ko ya pas mutu mususu et so que yesu na deuxième personne kana yeto le parce que ya lokuta so qui sous comme so bota mi sous ka ke moi ça Maswaku lisuka mtalubi ken tel soit donc même geste te to le parce que comme na ba aventure donc toza ba maman tant ba zo benga bino ba maman boye ba tant obali comme des responsables le bozo bota o comme maman ba nous ba déjà passé à 9 mois ndenge zalaka donc il faut avoir un grand cœur ko ebande ne ko soigner relation et surtout mobile na yo ba oye ko kuta bango ba bandi musika tala na moi liloba mukie et mimi séparation comme ça ce n'est pas bien prochainement yebara ko gérer en tant que maman Maswaku lobaki akoloba makambo te soka bia loba ezana ya somo kutu koleka makasi na kati na bango o basala entre bango mibale na Pakalowi to ana besoin to yebango te lokwa basala ngo bango mibale ezaki na kuku to ape na besoin yebango te esuka peka na kuku ko bimisa ngo pourquoi to ana ngo posa te basala ka secret na baondenge ya lobi bango mibale alors éthique la peka pona bango mibale to na besoin yo kangote toza besoin boke zikate Maswaku wana vie na yo boyibi place bo uta neti ngana kuta bino bozala ka boy elo monte ya elo bisabino bilo balo balobi bobi mabazoba maîtrise les kinyos
Ok, voilà, maman top, maman ni maman, tout le monde qui émission il y a juré et Jérémy plutôt au Alongwe et pas à autres travailler sous pas à Belvité, mais moi maloba moko ya ba journaliste ya ndeko na biso de mer pe ki balongwa bazana asoi balongwa na bango et ça qui Jérémy bien té par là yo maman ni okoloba par rapport à non mona Jérémy na bel arto da Belvité vendenge bazalaka nani Jérémy aza acteur oyo na yebite soka za na Simba pe hein azaka na Simba c'est comme si c'est comme ça ça nani demer aloba bongo te so balongwa la bango akoloba bongo te Jérémy aza pe parmi bato yo ba participer Belvité télévision ozo ka demer akoloba bongo te akoloba bongo te po yé aza chroniqueuse atika na rôle na chroniqueuse atika biso ba acteur na makam na biso tant Belvité aza na besoin bato et ça là o ekomi lelo demer azalaka te alors tant yo yé okuti bato bazana ba problème ou soit bazana ba problème na bango soit Jérémy alongwe eza problème ya demer te a mutomta na limite na ye asuka na limite na ye atika Jérémy pe na côté na ye na mutu na ye Jérémy na Belville zamba liboso te ba belba. Moi je me rappelle encore Belville mbala liboso pe Jérémy akendaka alongwaka. Et après tout ça moi sur Jérémy azongi c'est la famille. C'est la famille. C'est comme si que moi et ça problème te ko kenango jusqu'au bout te et ko leka nango pe bakande ko leka nango famille ko zonga nango. Ba bituro balongwe mo ebele na ba marina nyonso balongwe. Ata peso balongwe. Et que les canangos lobilo beaucoup na tokomona d'ailleurs Belville le bara mariner pas nécessaire sa sœur aza moninga ya théâtre tende konaye tout sauf que place bato baza moi ko tout anezanga raté mais etika nde biloba loba ya bato tika biloba loba ozala te ba opesa ka ba point de vue point de vue ezala ya bien ezala ya te pona ko ya ko panza oso ba okini ba kena bango te ba tika biloba loba na ba ya ko kuta biso batika biso biloba loba na nde to boyango soki Belville beba ina bato toza bato bisika bato baza ko tout anezanga tata basani ko ka kolololo oyebi ke basani eza wana et ya normal mais ozo basani o arranger ozongisa en ordre ne mona biso soto beba photo bongisa to songa biso en ordre c'est comme ça to panza te pardon to ata mutu tout le monde est utile Jérémy comme cause on a besoin Belville parce qu'on a besoin il y a Jérémy d'une manière ou d'une autre c'est ça le besoin nzambe c'est ça maman top maman ni maman na ba de l'émission to ki o tangi moi parcours na yo ya kolobake o travailler na papa sans souci président Bordopé sikoyo par là président na yo o balobara la papa na yo vraiment na théâtre et kozala nani poto moni eloko wana esali moi nungu concernant Belville bato belé ba yebelie na Simba bato misusu pe ba yebelie et pas ya maman na biso via ndeti biso to yebelie et pas ya maman via bato misusu ba yo découvrir na Simba na ndenga komi lelo ba koma ko bima bango nyonso ba na Simba apparemment ya via eloba maraté to yo mona moi intervention ba ndeko na bino misusu ba comédien ba salaki esali lokola moi nungu moi ya mukie c'est ça non tete yondo moi c'est mbiji moi c'est na mongongo autorité moi na lemba tongo balobi vedi na lemba monsenjaalité na pesi mbote na Yuyu Belmira Mia Irma on a les amis de Mama Top na pesi mbote na Solange Étoile KLB Marina Bolo, ma belle-sœur. Marina Bolo, pourquoi Marina pas Bolo, je t'ai sali, hein, maman. Voilà, pourquoi pas Wani Evelyne, full option, la grande dame de Belgique. Papa Jacques Elico. Papa Elico, papa Jacques Elico, joyeux anniversaire à toi. Ils ont continué à moi, kaka. Salutation à tout la bolalo, doudou. Bon séjour non à Kinshasa ko na bateau sur Zongi Mama Rose Bomboula Mayaya ya moi Mayaya chérie Mama Rose Bomboula na pesi yo mbote pe yo pe bisika oyo ozwami bateau ba yebeli Belville na Simba ba yebeli déjà pour tout le le présent le présent Belville a évolué dans groupe Simba et pas papa na biso Elombe Sukali bao ba yebi source ya Belville ba yebi ke neti biso to yebi ke Belville auta et pas ya via kebi Belville auta pas via na moi na ngelo pas ces wana te neti ngana banda na groupe sans souci tant na longo na sans souci na ke pas bordeaux na moment na zai pas bordeaux na lobani na groupe
Africard. Voilà, c'est ça. C'est ça. So le balo baké Belleville azamon na Simba. Eza pona minute azo évoluer et pas ya président Elombe papa via alongwa kala. Te babi faut aloba kake azamon na ya via. C'est comme qu'il y a le cas aloba. Azo reconnaître. Yé azo ako reconnaître et pour histoire ba changer raté. Azo reconnaître. So yo reconnaître et te batu ba reconnaître. Donc histoire ba changer raté. Ozo comprendre na nous pas les qui na été à cette émission aloba te ngande moi na Elombe te. Ezaka ka batunde bazo loba. Autakane source na ye abandi théâtre pas via. OK. Allez a commis na ye pas ya Elombe, c'est ça. OK. Ma bise. Donc ça ngwe lo créer ça tenga na bana pas sans na koma na pas border. Lelo na zana ngai indépendante, il y a problème te. Et ça parcours na les cas pas problème ou kendi. C'est ça juste parcours, il y a problème te. Parcours eza ngo. C'est ça. Problème te na ba réseaux sociaux tout le monde bazo publier Maman Kalunga, Bachelier Poison. En fait, c'est quoi toujours ko un peu ko maîtriser. Maman Kalunga na solo ne lobby to solo ti minuit. Alingi na été pasteur na lobaki aloba et lokoti. OK. Déjà on nzamba salelier et l'équipe munene l'équipe mutuya. Le reste ayebi angote yepo na ye ayebi kaka nzamba za na bomo c'est tout. Mais Poison aniza solo be. Eza solo. Atelaki. On a kala. Et banité. Il y a mes places. Ni poto zala kate Poison mais to kimba na ba collègue. Na ba famille na biso pe jalouser zala. Na ba mi connaissance pe jalouser zala. Bon. Et banité lokola ayebi na muta tcheta yebi côté yelité. Abondela moya kize mutezate abondeli apesi nzambi merci c'est tout. Et puis ils ont continué. Alors bien ça les juste qu'après mariage. Après mais mariage c'est presque une année hein. Pas c'était. Une année passée hein. Oui. OK bah 2 ans. C'est que ça mais c'est que Oumeli na et Oumeli. Donc tu as les libumu à chaque fois. À combien déjà collé la libumu? Oui. Pour me vimbi donc tout soleil moi des termes c'est pas la peine il y a le qui a monté donc on a le bangoté voilà. OK. C'est ça. Voilà maman top maman ni maman vraiment plaisir na chez ma kasi nabi que suite aux amis maman top ba tenir sur bazala rawana vraiment ba sipelera na émission le la papa na biso Alpha Miezi. Watu yebi je papa Alpha Miezi. Oh comment ils vont voir Alpha Miezi azonga. Papa Alpha Miezi azala kanaye kaka. Moto ya Yambo première lettre alphabétique Alpha Miezi père doublé nakamwe okamwe a ressuscité papa Alpha Miezi René Kabasele de Bruxelles mon ami mon pote na boaka na boaka ça ina linga te ko kabeate René ozoyoka beka tellement René Kabasele ko kabezate Ningite nga muto ali ko kabelanga te nazana ye te la dima mila ma défense américain so yoka ntali ko kabate tozala yete te maman top comment kende na suka to mona ki Mikamon na katia France mon bal mon jeune garçon moi solara bien na kemba na États-Unis na moni Juliana Thomas maman sociale pourquoi pas Lionel Bokassa jeune garçon moko a solara kitoko Jonathan Ngana na katia Canada na pesi mbote na ngana réseau comédie le boss Emmanuel Macron Kanga Emmanuel Yanga voilà réseau comédie ba salutation na yoto jali peto ko jalaka en tout cas les amis de Maman Top boza ba yanga na linga bino mingi pe na ko linga kaka bino pour boza li pamboli o nzambe atindela ngai vraiment na boaki bongo na bosana te BV service traiteur Loboko na moni Maman Virginie et yo commencé à taille na yemoko bijou mandola Loboko ya tika cuisine na défaut en tout cas na lingi bino mingi na moni bongo yemoko Mimi Ngwango na kati ya London moi c'est mbinga ya mwindu umela les amis de Maman Top OK, les amis de Maman Top, boss des boss, je te salue Emmanuel Macron Yanga. La Poulga, il y a réseau comédie, tout le monde qui filme maintenant, écoute qu'il y a des pressions. Malgré Bitumba, mais Tojali, moi prochaine to démarrer ce qu'on a libéla. OK. Ba filmer et ko landa na penza. Mais ba déclarer Maman Top film les autres après. Moi lanterne j'allais ma casse pour machine et j'ai problème. OK.
lanterne ekota puisque machine ezwa problème bon toza ba technique ezaka na makambo nango il faut bo comprendre rabiso technique penza mais vous promettez pour améliorer musala donc ba matériel makambo so déjà yé makambo so déjà na kindo mois prochain temps to démarrer ba fan boza de cité boza la ka brancher OK ba fan boza la de cité ba fan non mama tok batala ko tant batala ko baluba nini ba ça ba remarque nini ba reproche ko na ni la nanga mikolo mikolo ba sepeli nanga makasi en tout cas na lingi bino mingi na moni bongo ye moko balobi Chimène Mercedes Nzema na kati ya Lubumbashi mwasa mokuse ya taille mwasa alenga Chimène Mercedes Nzema na pesi yope mbote bientôt la Lubumbashi pezo ya mbangai en tout cas ba fana ba sepe babi ma top otiki penza ko loba na po na bande ko loba ko pupola bato ba vérité le kai na te donc il problème na ba collègue na maté c'est une bonne chose bato malamu de voilà bato malamu to luka bango ko ba pesa biso conseil non botinda rapso to kabwana to bebana ko bo sepela non boyaka okuta biso bayaka kokuta biso ba otika biso te ba ozala bango ba okende wapi to na bango to soudé ko kanga bakaloka ba sonzo donc merci beaucoup à Beka derrière la caméra pour la réalisation de cette image. Je salue mon ami Tadingalapa. Yamsi Yambe, je te salue. Tadingalapa, moi c'est l'imobile et l'ibandi. Dieu mon dire, mon pote, je te salue Yves Patos, François Ekiel. Je te salue Nanette Ndombele, on dirait qu'elle est de Toulouse. Fortine Bouledi, Fofo de Belgique. Bouledi, Fortine. Fortina. Fortina Bouledi, Kabaka. Tindela ya sali la maman na ngamo ba commande déjà. Ngai pe déjà na zanga ko to commande tempo. Mbongo, tape na mbongo. Ngambo, aningi commande. Bongo Rosine Kanku, mwana ya dala ini. Rosine Kanku, ayena chasa wa pesa yenge lorotin. Voilà, Rosine Kanku. Na pesi mbote na nga na fatu kanda kanda ya Yves Mwamba, da Mariam da Sharoufa, batambwe bakoko nyonso batambwe nyonso, babuleti nyonso da Maripe. Bino nyonso vraiment na pesi bino mbote Darius ya Tete Ngongo, ba salutation pe ya bangongo nyonso na bossa na kate mon amour. Comme kanda kanda Ngongo. On a le père de mes enfants. Donc, hier, à ne pas oublier vraiment, na lingi bino mingi boza la malamu. En tout cas, qui m'a mon congé zanabiso. Tozana bino ka elongo. Tellement bolinga biso mingi biso pe. Tozong c'est la noka bolingo pe sarabiso. Rosine Kanku, j'espère que ok ko ya bino nenga lobi babe la maquilleuse de luxe so nyuma meki a pe fan dans la belle. Aïe ko changai. Kevin Bouledi pe mon fils yé balobi. Yé pe mabo za rapete mais top. Kabela nga une fois linga kabela nga c'était Kevin Bouledi nga za ko na yo. Oui, c'est mon petit-fils. Je ne disconviens pas mais avec ko nenga za balinga mbongo. Faut pesa kangai. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, très chers abonnés. Le plaisir était pour moi. Il y a tellement vous avez qui est belé vraiment les compagnons de Dada International, na lingi bino mingi, na lingi bino boya boya na toza na besoin na bino. Montonyo sanga intégré groupe il y a les compagnons de Dada International. À tel cas numéro ils a affiché wana à contacter biso to contacter les numéros na ngamo ko donc moyen au coup de Sabino. Sylvie Immobilier, on appelle ça mbote na Sylvie Immobilier. Aux en a besoin ya banda ko awa na kinko le côté mangengenge na olingo ko mape bayer ou bayeres Sylvie Immobilier azawana au bengi na repesa au numéro na ye ya Sylvie Immobilier. Voilà. OK, merci à ma grande famille, la famille Kandakanda, la seule qui me reste Fatou Kandakanda ya Yves Mwamba, Ali Kandakanda ya Feza Masitaki, Princilia Kandakanda, Ornella la vraie, Ortine Chako, Mariam Kandakanda, Feza Kandakanda, Ramses Kandakanda, les cadets, c'est les Kandakanda. Pourquoi pas pourquoi pas Eli Loukou, le tonton de mes enfants, Babi Mouto Aliar à 500. 5000 garçons à beauté. 5000, bah 5000. Bazar 5000 depuis quand ils ont quitté en poignée. Garçons à beauté na commune à Lemba. Eli top. Les cadets. Les cadets. Moi en tout cas. Ce qui nous a besoin de te coûter ni mon colon, sous nani. Azonga Nicolo te. Poignée.
Babi, Jésus revient bien. Mikolo, t'es bon, et le Bama Lelo. Pendant 2015, Babeka, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est quoi son Lelo, t'es pour un c'est oh, à l'Obana, on tombe. Ok. Il y a Yeso Lelo. Yeso Vandanan. Ok. On a besoin de tout le monde. Ok, amen, tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.